tolingi vraiment toyeba lelo eza lelo donc lelo vraiment photo yeba photo c'est ça likambo oyo yo penza na Sarah Bilengo elaka nini yebisa biso benya vérité lelo pe toyeba moi j'ai émission vérité on est émission même morale quoi même morale on a question mbote na mo boss Jumel Pro TV ayo kango na tati skola ba yo keloko na ngana loba ngana mwana na première mesa po bana poto ba yebi bana poto ba binga mwa to ko wele lote o comprendre la fille tant ngana zaki na laka parce que ça pour na nzala te po ngai da to na bani be émission na za na ngada bien ngwa zanga mto futa amne valte na zaka na ngada bien de chena zaka na peta na ba zaka bien na zaka bien na zaka mtanza te to na ke place mo ba vie ba zana ko beta ba ma tolo vie mo transport te na bi ke loko ne komela na ba tu nyotu ba na zana nga mtanza la te nga sala ngo pone ke na mtu na koma boende na za au campagne na conseiller parce que sans tabou et ça na mutu bon na mitana nga pe na danger na pe bien c'est bon na film ai sikoyo oteno ba plainte solo na mutu ya solo oteno la tino bientôt te ba mushashi na 1500 alors telemi au finga mata yo nga fana na nga bien na ndaku na na banda na nga. Salut à tout le monde. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Vraiment, ça me fait du bien. Hein? Je suis là, la femme à plusieurs options, Bobby. Qui est? Mais ce qui n'a pas na candidaté, Bobby Chenizaka Moko. Chemidor TV, Bobby Chemidor TV, c'est la meilleure chaîne. Donc, rien à dire quoi. Pour s'abonner, kaka massivement, et ça, la babion. Takanga monaza présente. Dans la kanagouille, mangusta. Yo baki, c'est la ngaliso, moi, simbinga. Et ça, la babion. Et, yo bongo, babi. Pérez, babi Michel et les akayo. Yinda! Babi, oh, ça distrait. Toi, ça distrait. Bobi, on a déjà. Bon, le bac est même oral déchet bandit. Donc, bon, ça l'a qu'à brancher avec crâne à bino. Bon, ça l'a jamais déçu comme d'habitude. Babi, t'as qu'à Gemidor TV. T'as qu'à émission même oral des maramo. Et ça qu'à émission encore. Et ça l'a quitté, bah, maramo. Belé, oh, et ça l'a qui caché. Merci beaucoup, na ma fan, tout. Merci beaucoup, na mon boss et papa de Onzinga, Babi. Bala Batouya, Mama Bitanzinga, donc Mambote Bele Place Bouzouami, sans oublier groupe Les Amis de Dora. La Bossani Pété, Nani Wana José Debs, Bandé Tess Nakatia Charlotte, Bobby Moine, Fibo Yakala. Et José Debs, ça la rassure du bébé, Timache Poli, José Debs, Aliara, Tabelara, Yobamolanga, José Debs. Sans oublier les grands boss, Bobby Patron, Raphaël Idjonga, Bandé Tess Nakatia Charlotte. La Bossani Pété, Thierry Saou, Nabucodonosor, les rois des Babylone. Donc les grands boss, Bambote Bena Madame Nayo, sans oublier Wilfried Denites, Nakatia Charlotte, mon Renaissance. Non, liate, Bino Bongolanga, la Charlotte, Bino Bongo. Merci beaucoup, Nabino Nyoso, Ndekabalobaka, le bébé, les manga passi quoi. Na ba demande na bino donc oboko tsaki on a sidora to na posa to moni na Katia Gemidor TV. Na sali pe ba recherche na nga kandezalaka. Na moni na memeli bino ce qu'on a kata plateau ya mémoral. Toza na présente awa donc nani wana star na bino wa pesa bino bilenga continuer toujours ko pesa faire ko pesa kaka Irzose mata. Et comme on est sali bino déjà ba sai na ba palais na bino donc ba be monsieur les akayo inda bozala ka branché. Hérité matengo babi tonton moko bien. Fongolela tableau comme ça tozinda directement na ma solo na biso émission ya lelo. Na l'équipe directement la présentation nanga. Bonjour Irzose Mata. Bonjour Nasidora babitala ka yo moi ça pembe hein. Moi ça appelle ça l'internet quoi na YouTube mobile tala ka yo bonjour. Moi kuna tout na santé zate na zo mona vaste mai ba jolibilité donc on a son pépé na ngula nzambe babitala ka nzambe. Ah babito pesa merci na Seigneur Jésus Christ soto komi lelo boye. Tala kaka to raté ba accident to mata ba moto
mais nzambe wana azopesa biso susu souffle de vie otika tokumisa ye topesa ye merci na oyo nyonso osala aussi ampesa yozosemata merci beaucoup nazaki na posa tosolola parce que bafani ebele bamona yo kana bémission na yo mais baza mpe na posa bayeba yo moke yozosemata azalaka nani auta wapi bien sûr asalaka mais na minute azosala nini babilo moya bongo mais ya moto kota vraiment na mozindo ya masolo na biso ya lelo nayokaki mwa ba miyame mo bolingo bala ya solo merci de nga nayebisa ko déjà moni elo lokola libala toloba yango boye te parce que libala eza bitu epanzani monde entier parce que tomona na bastati na yo batuka batunatunanga ezosalinga bala ezosalinga bala nga nzambe aza lokumu ninga bali sepela donc eza kaka biso toya bastar ocomprendre so neti likambo libala boye mutu nyonso tolingaka yeba parce que biso toya bastar namona naza te ke mwana moko ya ndako to na mutu akombo ya ndako te na star balambela vie na ye donc quand ne bayoki wana bayeba ezaka bongo mais makambo libala toloba yango boye te mpo eza bitumba ya makasi. Là vous avez raison. Est-ce que RGC peut nous vendre un local bala? Dora. Makambo nango yebisanga. Omoni moi sinda zanso azani kasi yezesili. Merci beaucoup RGC, on a sans tabou pour le moment. On ça la sans tabou, tout ça les longs sous. Oui, sans tabou na kata kina mukie, na kata no mukepo, tala kama buzo de lekeming na YouTube. Batu biso mono tole la ngombongo te, mais na bangola batu bole la biso mbongo. Biso motole la mbongo te, mais na ba pote na ba Belgique États-Unis batu bole la biso mbongo. Donc yango monaki na stopa kina no me kala mingi te. Pour le moment, ça pour le moment, nous sommes encore à théâtre, nous sommes encore à émission normal, nous travaillons, mais quand la mine est bien, il y a un poteau pour faire binoté. Donc, vous s'abonnez quand on dit Mail Pro TV, bilo déjà. Merci beaucoup. Ok, nous avons théâtre, et ça va musala moko ya bazoba, batu batanga. Dora, le problème c'est quoi? Et le bama bon mais théâtre n'est pas oui ngana tanga na nganga ba fana nganga na ba na ba kabana na ba journaliste belé on a fait appel ko presse mo mbote mo président Junior Mowabu ba bitana Dimitri Bongania Dimitri Bongania na peso ba mbote belé wana ba collègue na nga ya appel ko donc ba na ifasi kinyo tu na pesi bino mbote belé ba biba kamana nga ya 4 ya tanga ba mbote belé au moment musa théâtre ya musala bazoba te nga ko ma film o comprendre na groupe te mais na ko ma film na ça ba nzonzi nanga comme film bongoza nga za bonga comme ba film dora pour comme film bongoza muto tanga bongoza mutu moza mutu leti ba FK tanga ndeti ba président Lombe avocat vous comprendre musala théâtre moi théâtre sangisa ba tebele théâtre sangisa ba mibi théâtre sangisa ba escroc donc théâtre sangisa na ba tebele na musalana. Donc ça a été que musala bazoba te pour ngana za bona yebi na groupe la canon mi motivé zaka na groupe la canon groupe synergie na pesi la canon mi mabambo tebele ezaka pena mo pena mutu penda yebo ba ese tala to bomba tete musala bazoba te tete za mutu bongo sala parce que tant ba pesa yo rôle au jouer bongo créer si quand on crée bongo panza mutu ba keno na loba nini place no sala nini place no sani on comprend dans les abonnements. Voilà, merci beaucoup. Je sais ta répondre bicho que théâtre ezali musala ya bazobate ya spécifique par exemple tozoko bakana émission le loba émission moko PRS na PRS. Donc je sais to lingi vraiment to yeba lelo eza lelo. Donc lelo vous met photo yeba photo c'est appelé likamu oyo. Yo penza na Sarah Bilengo la ranini. Yebisa biso benya vérité. Lelo peut to yeba. Moi j'ai émission vérité. On est émission même morale quoi. Même morale on a émission mbote. Et na mon boss c'est Mail Pro TV ayo kango na tati skola ba yo keloko na ngana loba. Ngana mwana na kwa meza po bana poto ba yebi. Bana poto ba binga mwa to ko wele lote. On comprend la fille tant ngana zaki na la canon parce que ngana la canon na salaki 5 ans na la canon. Ngana bandi la canon nazana nazaka na 6e des humanités boy.
Le 6e des humanités, on a la groupe Synergie, pas Mioma. On a la 6e des humanités, la qui pas la canon. On a dit on a présenté na sani, na tana esprit et pas la canon. Na qui pas la canon na côté théâtre. Ah, na une un peu diplôme. Na qui facile. Yo que loko ba na poto ba yoka. Ton na qui facile na bandi G1. Non ça peut théâtre. On a dit ah la canon. On a mon singa la canon. Ni na autant na facile qui boy. Na koko ça na ngabe émission. La canon a dit ah pour me pour placer notre kuta déjà ba vient na biso suprême Gogan. Ba vie engame ba wilo kulenduka tokuta bango wana de abompe ba ça sa émission ba bité les ana e bongo sa nini o banana micro baladeur première émission na sala na vie les jours maman ba Ariachou Luyeye aza poto na minute artiste comédien abala kenane da poto maman ba Ariachou Luyeye tanga kufi la kanana 8 et dossier ya kana matanga na seni na kena matanga ninga bando sala émission la kanana boya habite mato sala émission te bongo sa nini o bakisa na mayele otala na ba tutana ba mineta koita ne ba bando sala émission bongo tala ah et sala nga mabenga bi msana nga pena na otangila ngo pena boye ba komo finanga rien na sala ke émission na ba pena na sakate mana ekina makanisa sala émission lelo. Dans ça l'émission, on a première émission dans salle na vie. Ariachou Luyeye, a été là quand on TP ça mon chance. Pe ça mon chance. T'es ma pas tenir là, on est facile que ça y. Première émission dans salle na Lalou. Na ça pena la Lalou émission talama mima elekela. Moi non, tout ça je fais ses chances. Na no ça ba micro baladeur, na ça ba micro baladeur presque 2 ans ou 3 ans. T'as su qu'on salit 3 ans ça comme un micro baladeur oh ya maintenant ben invité té donc ça ben micro baladeur pas na 3 ans na comme si koko yamba ben invité na ngali boso na mana vie zaka mikungu artiste mikungu ola na comme yamba na ngape ba suprême Gogan ba vie na comme ça pena ba ba musicien na moi ce que émission bana ko talama bana ko beta moi ba 500 wana na époque wana ba 500 vies au moins ba 600 habité là quand on a singa bi na ba Mike Sindani ba habité ba émission eleka wana yo osa santa bu ba habité fima wa osa santa bu c'est je sais pas comment meka oyo kali solo parce que ça vérité ngabi ana ko meka bala kisinga do randa sala émission habité minute wanda ko yiba yo kali solo te yo kali solo habité to meka na loko balaxinga na tele misomo adora sala boy na kiti abia ok c'est bon aba na no bête émission boy tana sala yango na moni wetalami epesima bato bakomo benga donc taka téléphone ngezaki na pesa baleki na boyamba na siko ekomo troubler nga siko mutu to mo siko sentiment yango o atinde le code o abenga o atinde téléphone o atinde ba caméra o atinde habité bon na sa nkambo ya komo sala siko toto opotana na la kanona makamwa mbongo Raymond munga papa confond na peso ba mbote Raymond atindela nga mbongo mobo azu a mère tala bo mutu mo ba poto taka ba skwa poto ne bazalaka atindela nga $300 a captura pe atina bitala mbongo na tindeli mi ma pesa ese bokaboli nga bite na ebi mama mbongo te abi atina nga pena bitala abenga la kanon la kanon tala boye la kanon abi na mama na ti nga bien c'est mère wa mutama be ndoka mère ba innocent ndoka mutapoto escroc puto be bana mioma tant habité na fongo la chaîne ngai moko one komeda wanda na selede ya moi 5 ans j'ai pas mioma ngome ko benda na skonga to comme skonga ko benda na benda pona ba santa buka ndesala mo bika mbongo ndenge komisa abatu abise bona création oyo fongo viens na moi na end Christian Wakanda na peso bambote na muna kawe mata to fongo lelo chaîne non ba fongo linga chaîne nga ko na habité atine ba ka kombo na ngai ba ba zo ka kombo na ngamata je mata TV ba bete ngama munyoso na tela bo 500 abonnés 5 da vertige ngamona na habité mais 500 abonnés et ça ba 6 et quelques bon so na bo 5 habité est-ce que na penga na ba fan
pour na celle qui émission vidéo talama beta ba kilo ngabité makambo ebandi ba yotindela nga caméra ba machine ba micro ba bilo nyonso tunga bilo na bana nde pe na banana ngai ale eloko wana asenini alanda ngai kanenga na landa wayo te na ebi ayo kaka te adora usabo etwani eloko wana te matala ki ngai na YouTube amonda po nga be émission na ba site eza nga be émission nga ba télécharger nga sans ya mutu musuna nga pe na mikili mais mitema batu kaka adora tika nzambe moko yebi o comprendre nzambe moko yebi ba télécharger ba bilo na ye mwana ana esa ba da télécharger loni elone do mona na ba téléphone batu mais ngai so ken tala nga na kota ba carré club wo pena mutu pena la ki so imagine yo tantine na ebité oyo na c'est tala nga no bien yoko mo la ki le tala baso tama pena mela na ma sanga to mo ba copine ba ko mo mela me siko mwana na da ba télécharger ba bilo na ngai na mwana na so pe ki yetema vertige salaka ya monike et place matazaki nga seni ye atinai ko remplacer na place ba nego sala a partir wana nde bongo ko bendana na ye zaka bongo mais yo zalaka wana olongwe ye ya remplacer où est le mal oh ye moko nete azobanga moko neti mata amona provoquer yo komisiko ko provoquer nga ugodena na chaîne nga nanda makamnanga nanda ba matos na mamutu mama oyo ko sala place na zaki oyo sala tetalinga c'est que yo pe na kati site on ba no sala émission ya bolumbu parce que ye na mona sala Sarah Bilenga zo sala émission bolumbu amoni mwana ana amoni mwana so sala émission bolumbu mutu za pona nzala ya solo tu za pona nzala nga sala émission pona nzala te po ngai da to na bani be émission na za na nga da bien nga za nga mutu futa amne valté na zaka na ngade bien déjà na zaka na peta na ba zaka bien na zaka bien na zaka mutanza te to na ke place mo ba fie ba sana ko mo beta ba matolo ki mo transport te na bi ke loko ne komela na ba tu nyotu na zaka na mutanza la te nga sala ngo pone ke na tu na koma boende na za au campagne na conseiller parce que sans tabou et ça biso to pesa conseil au conseiller basi ya mabala ndenge nini bakoki kozala na mabota na bango ndenge nini mwasi akoki kozala parce que eloko wana ekomaki nga neti sans tabou nasalaki yango mpona moni ke bamabala ebele ekomi ekokabwana o moto mosusu atuninga mata yo edikaka bamarie moza marie te ndeni nga abi te mwana kuso abotami okola obonga mpona nena bale le nanga ezanga donc azalaki bongo pa nakotala nga na moni parce que mai ninga na pamba te yo na Sarah Bilenga wela mobali nebi mamwana te po bat na mokili lo babebana ka baputana makasi confete kala ya libele ezaka ke mbongo na mwasi mbongo na mobali yo kasi kona etu bonde tingana kokola na msu mobali nebi ke doka pa kocha mabata bien ba Robert Matoto bayaka ba Juvencito ya bayaka sikona ke welela msu mobali na mtu mokutu ama kwanza za bien te ponga na ama kwanza mikolo na actualité ye mutazo le kamina na succès nani nani osoti azo beta bini eza ya ye ko yo peni nezango sala émission ya bolumbu lo wasaka nga na bala yo pa mwasi nga ko se émission bolumbu te nga na famille papa na nga colonel papa na nga colonel na mwana famille moya munene makasi papa na so mutu nyota bi colonel mata na babo marché papa nga yebani na mutu famille na nga so beti ba mata obuna ba tala na Facebook na mutu famille mo boya kombo okopoto ambata famille moya munene famille yebana siko ba mona ka mona banga ko motikala ni siko bande ko saba sans tabou famille ba non lo bani donc baloba na bango to ba moni balobi ba conseiller ba bitenza bien te bo venir na ko sena ko doser na ngai donc tika sans tabou à partir ya famille na bata quartier na bata nini mama pe na mona ki zai na ngo bien te ba bolé la biso ba mbongo parce que ba biloko na na États-Unis so ne to sala ngo so za kuna oza pena bien
oza pena bien otambola pena bien oza mapangu na yo oza véhiculé donc oza pena bien Yososaide mo elinga sikoyo nayokaki na interview mo boye pede mo afingo ya dega est-ce que vous allez faire un kinya leti mtokwa ndeti eloko anu oloba ngaza rankile te donc moninga babi na vie comme kiti seleki nyonso amen o comprendre dora tosala makambo ka te ke na osala po bamona nga te mwana na ofinga ngai wana oleka ofinga nga anota bien te otango moninga mpo na finga mutu nayebake nga mpe na bien o comprendre mpo na finga mutu bona mitana nga mpe na danger na mpe bien se bona finga ye sikoyo otieno baplante ya solo na mutu ya solo otieno latino bientôt tie bamushashi na 1500 alors telemi ofinga mata yo nga fana nanga bien na ndako nanga na bandali na nanga pose na nanga pepele sikoyo ya mususu oleba matembele na makaya ba 1000 francs ya kuna biku ya 1000 francs makaya ba 3 c'est pas bino na selemba o yebi pedango bien mona na okakane bato balo bangana kuna moneta na okakane bato balo ba c'est que ça na azatiente kasi babelo kwana ne mutatindi ya finga na sara bilengi mais moi nana YouTube moi tout bête non moi les solo muke les solo na YouTube moi zape mabe zape malamu mais lelo komika ko fingana tout comme kasi bango kasi témoin ezo ko évoluer ezo comprendre siko Kishasa na biso tema batu pour na Kishasa so babiki no batu batanga baze bele na Kishasa bele pe na batu batanga na Kishasa baza bele pe batanga te bon azabo jamais na kokole kana ngaka na YouTube bona comme finga na nga mutu emsu mutu okutu na mona na nga yete emsu mutu boy na mona na nga yete na comme finga elo kana ti vie la richesse non na mona na nga boy te na miso ho comprendre elo kana ti na loba elo kana ti ba banani ba viene banani mami la chatte moi ça kale boy na miso na mona na nga yete sikona leki na akabana ko bofinga mami bongna za liboma e bongna za liboma sai boy to fana ne no boy to solo la kute sikona leki na no finga na aka sai e bongna za mutu mo liboma kaka atoluka besi mona na kutu ale na yebi yete omona epete eloko te maleki filme ka ngaya leki na filme ka mata mais na bina sise mo loko na nenga mutiena osisa e mais soko luka ba sise na ye asala ngatende ba viene biso Nestor na dande ba sala ka o comprendre une tamo chombo o kona tamo biloba loba na yo ndenga téléphone o kwa kino na nzambo sunga yo zo no pe ma succès ba noti ni otane sa bangoni kozanga yes aluka samwele mo beto mo vie mo photo amona atimele ma code o comprendre aluka samwele mo bo ta afficher tu ba yo ka atina tama $20 siko nga zabo nga so mtatine nga lokuta mabete nga so mtatine nga $30 na zwana nga te le baso moi 50 te na zwa te na esake kokisa so monte tika na ta fin du mois na kuna kokisa ka $30 na mboka na biso na lobi na sansi ba fa kongole mboka lengi na sansi ni dora moni bana na bauluka mwa batina ba biso ngana na mtu msoko mata ninga zala zomo 300 zomo 500 o ko boye ke mata za bien mata na boutique da bien mana ye mata za boye sikoto muta asale lo mombo aluka za ata $30 ngo o ngai kutu na boya na ngai o nga kuna boya siko muta aluka finga ne ka mata batina ata $20 na ebite soko comprendre na comprendre voilà et je sais mata na carrière na yo ndingo sala tout consort ba avantage ni osana ba avantage ezaka ke na musala oyo neto zaka na ba relation na biso poto neto zala bien mo fandika bo beti mo mantolo vena ngai sina bo mo ça c'est ngati ye o comprend ba avantage yango ko za bien ebi ke na ngana dora lo dora na mpia ka boki na ta mo crédit ye bo biso to yeba na kana musala oyo c'est un musala tout on to yeba na te donc on a des avantages pesa ke ne babilo kwa na ba oleka ba finga bato o to yeba na te YouTube est sangisa biso nini o emission na kwa na karate tangi comme le type dana salité yo te mona nada
toi te mana la duchesse toi ofinga la duchesse pena ba te pena la duchesse boy ngaku boy na mona na la duchesse te la duchesse ya zaning na poto kasi zane na poto tinga sko boy life boy so azaki na mona na ngana oyete comme ce pédant moi qui déjà poto oh eloka salita mona na za salte ba sali na siko so pena ba mbudi so pe wapi bana mbudi siko mona mbudi oso anoka na mona banda ta banda c'est Paris est-ce que mona mbudi oso na mona bandal bandal o ba vena biso sele o ba wuta bandal o ba FK ba fanda bandal o mboka ba Patrick Muyaya yes comme moi ya selemba mo boye mo ya bumu ofinga noka muto ofana bandal wa boma. Merci beaucoup, Erzosé, merci beaucoup. Voilà, comment chiter na biso parce que héritier matin moi zo signaler biso Isaka Kalikamboya qui est c'est qui pour la candidature. Le bana sous des années n'est pas ma fan. Le bana ngeza ya sous que Isaka ke mo de la fan ngeza que bala na ba bazo bana te bano ba finga ba luka na bango best. Ba luka sitse na komba mata tala ha bi mata. Le makambo se mata ha. Babi ya boloba na bino kwa na zaka bongo no changer te ai banda lelo tilo bisiko babilo mo boye bola to no biete bola to bakatwa baluba bola to no babilo mo bo ba mi mabona ba moto bana bazata sans tendo to makwanza siko question mo mninga kwa sombe na tema futa nga question na mafuta na ndeni nga parana l'amour du prochain donc ngana osala ngo do yindi bweni za $20 soma mafuta ona na ndeni ba mafuta sasa ngo be aketa na zando aketa pe batuna pena batu pardon ça va opesa bambote na yo oui bambote na ngeza ka Raymond Munga papa confort Raymond Munga papa confort babi to boyang il s'appelle le côté Anorite Gemena ma maman chérie pourquoi pas celui qu'on appelle Van Mbolisa Van Mbolisa na Danemark après si moto na vient na dada pas dada babi to boyanga il s'appelle le côté Atoboyang selote belé pourquoi pas J26 to ya père double na carte France J26 to ya père double bambote belé mon vieux meneur du ring na wako pe kala moko meneur du ring na Afrique du Sud na peso bambote belé pourquoi pas Donnel Mata bambote belé David Obongi bambote belé Mardoché Motinda famille Motinda Mobimba Archela Motinda Glody Mata Flora Dingo Flora Dingo ma grande sœur à moi propre on appelle ça bambote belé Ben et Tumba maman m'a passe bambote belé donc on est là bino il y a trop Grézy Mundo on appelle ça bambote belé mon grand frère à moi na ba grand frère belé na poto pardon ça na conteneur mabanga conteneur c'est na ba grand frère belé moi na poto yo parce que Deli Pele va monter belé ma grande sœur à moi Chiko Migoshi Makila famille famille boteng et mobile la personne ba mbote famille Mungomba Marie Mungomba Dorcas Mungomba bozé belé ba gros bisous numéro de téléphone plus 243 90 12 11 651 plus 243 90 12 11 651 donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Ngapé la CPN la présence nayo et Salinga ba bien. En tout cas merci à toi. Merci na boya kakozalengrats. Na ke ko remercier Binel Tusu il y a trop na fidélité bozala qui n'ont pas na kolanda. Émission mémorale. Donc on a bondeli bo s'abonner kaka massivement et salanga ba bien. Qui est na ce qui n'a pas na candidature takanga moko na zawa présence na bondeli na zalaka na guye mangusta yo bakselanga lisu mo simbinga esalanga babion et yo bongolanga yo bongo en tout cas merci na bafalanga tout merci beaucoup na ton lycée banda bureau na yo sans oublier Zika banda report de Njil Babilom ils sont génération mawa. Donc sans oublier Marna la belle banda soyo la bossa ni pété à to chacun qui bana Londres mon bal bato maman tété donc boza vraiment épelé Winnie Diangana banda yolo Winnie Diangana moi soit salaka moi c'est TikTok fait à catalogue donc la bossa ni pardon salon donc on va tout dire surtout qu'on va pas savoir ce qu'il y a parce que n'est pas salon fachou babi na place à Kawana salon fachou zana falon kakamba na pesa bambote belé pourquoi pas merveille tanda
bambote ebele na pardon pardon ozalaki nde na conteneur yo bongolanga. Merci beaucoup. Voilà, tokuta la prochaine émission bosalaka branché. Je réponds au nom des journalistes Nancy Dora. Sobo monaki émission elelo ezalaki goût. Grâce à tonton moko bien, caméraman moko bien, réalisateur moko bien, na komo ya héritier Matengo bobi tonton moko ya mbinga ya bois noir quoi, tonton moko ya mbongo bele. Merci beaucoup na fa nyonso.